Oui. Awa bozo kabola ba poste. Sima ba poste wana nde okabola bino. Nazala ka moninga na yo te. Papi gagne tout le la vie. Belle de belle, la Miss Katangaise. La Miss Katangaise, Yoni Shibans. Dans la chemise. Beaucoup de fois. Ah ouais, Maurice Maurice Bainde, Motaleki Mabende a tout refaire na Valère. Motaleki montre à London Bridge. Na Antonium, na Statia Liberté. Kubosa na hata, il faut t'engager liboso kolo mokili. Mutakomsanga na poto, tane to vani na jardin. Nzambe yango tozokumisa apparemment nzambe yango na Congo akomi boma isu bato yamba. Non, nzambe aza kote na biso. Soko za ekosia bakoboma yo. Soko zali ekosia bakomanipule yo. So za kaka ekosia bakomanipule yo. Okokoma esclave bao tu bakufi lobi na buzoba ya mai kalambai. Bakera bango perte bakufi na kati ya adoration et louange bakepa nzambe. Nzambe abomaka moto te. Nzambe yo somona bato baosambela nzambe atata papa Kimbangu bazalaki bato bakufa non bakoteya yo po bongwama mais oyo bango yali eza nzambe te eza commerce mais bazali koluwe nzambe te nzambe wana te nzambe na bango oyo ba magie ya nakoloba nini benseti na bango banzambe na bango ya bavampire ya bavampire ya bakanibale wana banzambe na bango nzambe oyo asala Kongo azali para bango te nzambe oyo asala mokili mobimba azali pa na ngana yo. Ça veut dire wayambo yo ozodute na stade oyo etondamaki na bapatrice Ngwebisoko bamokuna bango tala basala nzambe mais batola nde bateki mboka ti batola nde babomi mboka wana ntango ngai nao tozozwa mboka wana tokokanga baeglise tu wana tozoyebisa bango mais loko ekomi nao te baza na baduti mokolo biso tokozwa mboka wana tokokanga baeglise na bino tu bafo bensete na bino bozwa embrouiller peuple na mate ya lokuta bosala bacommerce na bino nde bozosala bacommerce bango mpe kuna bakosala priere balobi ke bouti kokóma te soki bokokanila baeglise mais toutawa te mais na biso touta na Congo ti Chilolo auta na diaspora Kanamba auta wapi Libanda basaki bakomaki te bakoma bino bango bayaki na projet komoni Chilomba aza koyede baeglise mais yo sikoyo ozwa na église kokanga baeglise aza koyede baeglise mpo badistraire peuple bayeba makambo ezoleka na mboka te biso sikoyo toye mpo toboma baeglise wana babatima wana yambo sikoyo oyebisa ngai ngoyi musoko akozwa mbongo wapi mais ndenge kazana akino nage te banage nde nini yo mpe akati ya fleuve bongo yaza nageur otango ozoyebaka ngebe oyebi suka ngebe ndenge ezalaka te nazoseka bino ngai na bino différent mosika nazoseka bino bakongole ntango ozolobaki soki tokomi bokanga baeglise bango sikoyo bakosala misala nini mpo quand même nde place balielaka tokei nalobi ese fini bato oyo tokopikola miko ya bandeko na biso bango babomi mais wambo 20 yango obongisi yango non 20 yali molangi yango okomi obomba molangi wango nabombi te tomela 20 tiawa biso tosouffrir te totie 20 na biso wana bon 20 esisa koloba nano mpo oyo bino bolobaki bokanga baeglise bato wana nyonso baeglise Mobutu maréchal Mobutu alobaka makambo oyo maréchal Mobutu alobaka 27 oyo ekobebisa mboka lelo après 27 ans ya liwa maréchal Mobutu bafaux passer bafaux dieu baza baecapable ya kocreye bilanga kocreye babokola bangulu bameme bakomisi peuple na bilanga mboka na biso lelo bamai kalamba bamoïse mbi bari papa batoms badalo bamarcelo bakakenza bamutombo bamoïse mbi egege boza na bakiza bino boza ebele boyeba bwana contre rendre na seigneur dieu tout puissant ati obino bosali pendant 20 ans barwandais bauti na Érythrée na Éthiopie na Somalie bazwi Kigali bauti na Boganda ti bolena bango bafdele baye bo soutenir batuti Félix Tshisekedi afdele le rwandais criminel bo soutenir eti na suka bolobaka makamba Congo te
tozotala bino bokasa teke biso toa bayuma bokasa teke biso toa baparese tozoyebisa bino ke tobotama mibali mani wana nzambe atindaki bomengo wana atindaki mpo peuple nyonso aprofite nango biso tovanda botokoma baesclave ya Kagame na Museveni na un imbécile loka Félix Tshilolo baimbécile lokola Mike Kalambai Moïse Biegege Joël Tatu faux passer faux dieu botondami wana na Kinshasa ebele binzambe ya Israël bozwi nzambe ya baisraël o bango moko kutu likolo ya bapalestinien babomi 1200 bawelaka mabele oyebi Palestine na Israël. La frontière en 1967, Israël a dépassé Mobutu Kuta Lubango na Nations Unies. Abinde bozomo na Israël a réclamé les sous la frontière. Na biso to na mboka na biso papa Kimbangu Lumbumba Kasavumu Mobutu batika biso mboka mobimba. Ba papa ba bundi ba se sacrifier. Ata moi berera mike ezalaki mais ba papa ba batelaki mabele ba papa ba batelaki peuple. Bango groupe moko ya mutuluko la Félix Tshilolo ba Vital Kamerhe ba Jean-Pierre Mbemba ba Mbusa na Musi ba Peto Mususu banani ba Julien Paluku ba Moindo Zang bozane belé ba faux politiciens plus de 100 000 partis politiques boye ba bona contre-rendre na Seigneur Dieu tout puissant siko ya mbokolo banini pona bato yo ba bana na bango ba kufi na kati ya stade lelo baza na kati ya malili na kati ya ba morgue mais bana mususu bazwina no pe solution te ba moni pe bana na bango te ba mususu ba bukani siko koloba nini pona ba parents oyo na ba famille o bana na bango bana kati ya ba morgue na mama bana balingi oyo kate na ba parents o bana Kinshasa na batata bango tu bakomi ndenge moko les oiseaux de même plumage makama mabende bango bazolanda makambo biso tozoloba ya vérité oyo ko sauver bango nde bazobundisa ngo siko nzambe aza moko tokosepela na liwa ya bandeko te mais one yali liwa ya banyama moto za nyama boke ebele na stade na mwasi azemi akufi plus de 27 donc 2700 blessés plus de 7 morts à 9 morts donc mais wana la kisi ke manifestation nzambe de makasi ke population e répondaki na mais il fait ba kufa po bandoki tous les pasteurs wana na benga ngutu ba pasteur te ba sorcier ba criminel oyo ba teki mabele na biso ba ko rendre compte po baza ba internet te ndeko nanga komanda eso baza ba internet te ba ko rendre compte na pouvoir réseau koya bolinga te Félix Tshilolo doit dégager Félix est toko essayer quand ne toko saki kanambe Félix Tshilolo doit partir à cause ça la tout oyazo sala wana mboko eza baluba te mboka eza ya bangala te ya baso yoza musicien obandai kobeta pe musique tomona soki ba concert ebetami ndenge wana ba droit d'entrée ezalaka yo nayebi ke ntango obandai kofuta yo obandai kofuta ba musicien yo pe mama Didi na pale mwa nini boyo bande obeta na kombo ya nzambe te me bango sikoyo tomoni ke bafutisi stade mbongo wana eke wapi ndeko na ngai balelo bango nde moto bakomi na ba concert a tembe namona nanu te Mike Kalambai alias Vaseline Moïse Mbisa alias Gege Vaseline Vaseline zwanga na pete Beni kasi zwanga malemba te mais c'est là clair aline ma pete malemba nini bonga na kufandela makamba ya buzo bara Vaseline zwanga na pete malemba yena Moïse Gege bawelaka leadership na leadership na bango bato soi-disant bato ya nzambe nakoloba nini apôtre Paul na Josué roi David yakadeti David na Saul David na Saul David nani Saul na tekas bango bale David na Saul bawelake ngai fe nazwa nakoma mokonzi ya ye bango mibale baluba na baluba siko banani bazokufa bakosibiri banzoko mibale bazobunda baleopard mibale bazobunda basorcier mibale bazobunda banani bakosibiri bato baza baesprit faible peuple alingi oyoka te tozoteya bino vérité bato wana bakosisa bino
bato wana bakoelimine bino, bato wana bakoboma bino, de toute façon basi bateka bino tout na Kinshasa. Boza peuple moko perdu. Ouais, bon, peut-être namoni yo za trop mingi na ba réseaux sociaux te. Na réseaux sociaux kuna ekomi dekan quand ndingo lobby. Lobby Saoul nane. Eza na David, mais ce n'est pas ça le problème kuna ezalinde baza ba warium en Christ na ba Gaulois en Christ parce que nani Mark Kalambai azana na fali namoni batonde ba chende wana et Moïse Mbiye azana fa na faire gola et comme siko ndenge wana na kati ya nini ya ba media siko, ça veut dire buzoba ni ma volume kesi buzoba et comme siko na kati ya église to komi na ba chrétien mosusu peza ba Gaulois na ba mosusu soki ba fari ba tafarira ba wario yo lobi ndenge nini makambo ne kotiti na ba église po na côté ya makamba yi ba lobi bango baza ba tafali parce que namoni yango na internet wala balakisi ke avant Mike Kalamba ya kendo beta concert akuta na fali bakuta na fali balakisi ba photo na bango avant nini Moïse Mbia beta bakuta na kipe na faire gol siko yo lobini après siko tali bi okomona ke ba musicien pe baza divisé hein omona ke même lobi omoni ba Kofi bayete ba nini bayete donc makambo penda mokile koti na kati ya église olobande nini ndenge ba warrior en Christ ba komi na ba non mais non soit des distractions mon frère commandant iso ils ont kati ya distraction biso nous on s'en fout na ba distraction na bango tozo talisa bango kaka balia na bapota na bacha o tu bazo memana bazo bulisa de bitumbo biso mbale tozo sala biso tozo lo ba vérité que peuple a la sauver biso tozo lo ba vérité que peuple a la libérer bango balingi peuple a la libérer te ba nyatela peuple bango ba nyateli peuple basi na bango ba nyateli peuple bana na bango ba nyateli peuple atekali ka zoba peuple est conscient peuple alingo comprendre te il faut me libérer peuple azo comprendre te que oye komita mboka na bango bateka baza ba esclave banda babandi kosambela nzambe ya Israël et produire bangoni ba bouddhiste bango na batongi Chine ba Bouddha batongi Chine ba japonais ba bouddhiste basalaka Toyota batongi Japon ba Corée soki de d'ici basalaka Samsung na Nissan bango banda babanda kosambela babelelaka Abraham David Jacob ese basi bayoka bango barabe nzambe na bango prophète Mohamed tanga tala Dubai barabe bana Coran na bango écriture na bango bana bakombo na bango tala force ya spiritualité barabe bazana tala Dubai tala Qatar tala Arabie Saoudite tala Iran tala Inde ba mizima o bango ba chrétien ba biso tolingi ba mizima te bino bato tu bolingaka te mboka na bino siko bomemi yango wapi bomemi mboka wapi lelo mais entre temps toyoki ke master na koma ki lobi azana hôpital oui azana Elisabeth bazo Félix Tshilo lazana l'hôpital Elisabeth bato bola ata tournevis place ya la nyatae azana Elisabeth mutoye bazo eso bato bola eso tournevis dere bato bola irate bato te su kotona mususu koteni kotona mususu abandako kima kiba opérer bato taeli susu mais balobaka ata ndenge wana conflit quand même aza master nayo mais soki moto akomi na kati ya paste quand même il faut compatir ndeko na ngai master aza te master na ngai leki na ngai ndeko na ngai se commande eso oyo twane na bitumba moto aye abomi bana na ngai abomi mboka na ngai na kosupporte te na nani Félix anani awa tuvandaki ngano na Belgique azalaki nani ndako ne apama na Belgique ata na bakiti te me ngano toyaki na bakiti ayaki ata na voiture te ayaki tout le temps na métro moto moko barwandais bapesi ye chance aye konyokola peuple akabi mabele ya minembo ekomi ya barwandais akabi bunaga na kiwanja Ruchuru lelo peuple aza kosouffrir pendant 30 ans plus de 20 millions de personnes 20 millions de morts bozokendaka baconcert bobandu okufaka bibembe na bino bandu lala bokontinue kolanda bapaster wana bakosisa bino nyonso boa peuple abolole boa peuple moko zoba na mokili peuple mba bozangi oxygène bato bazotrahi soki azangi oxygène akufiti
mais oxygène ya molimo eza te. Ah, mpona moni lobi nde bakufaki wana wana bazali na oxygène te. Mais baza talobe papier okutu ngano tozose papier oyo eza na oxygène. Ah, yango mpe eza na oxygène. Oyo eza na oxygène mpo tosombi yango tozotilize yango na respect. Mais bango batilizaka mpe mpe na respect te. Papier mouchoir ya poto nake na Deleuze nasombi yango eya mpe marque Deleuze nazotilize yango na respect mpo eza na oxygène. Mais bakinois ba na oxygène te. Bongo mpeko bapema ndeni Kinois opemaka na bafulu, kinois azopema na mensonge, puis kinois azopema na idolâtrie, basakanaka na kinois na ere tu balingi. Kinois aza motu te, kinois aza bolole, kinois alingi okola te, peuple kinois zoba, peuple azokola te, peuple alingi komi libéré te, peuple bango basacrifie bandeko pendant 30 ans bandeko ya est. Ekomi tour na bango, obike meme kobanda tongo ti pokwa. Obina Kinshasa na bato bakufaka ata ba 200 personnes par jour, ouais. Bato bazokufa bibeme mususu oyebi te bato bakepe boye bakufi ke bato basundoli pe bibeme. Mais ekoleka plus que ça. Nana contrôlaka peuple wana. Mboka ya bana mboka l'État eza te, république eza te, mboka moko bato tu ba ekosia. Comment babino bobi bokutani na nzambe boa bapasteur na mino ka kopie peuple kobima na basi ya bato kotia basi ya bato bazemi basi balambelaka bino basoso boliaka bavour de bodusku da soso bakombelaka bino banda bokomisi bato baesclave yo mona mosala nzambe akutana na nzambe mais akonosalisa mwasi ne vour de bodusku na Turquie. Bana balobi akende bon nayebi te soki nani ozoloba mais na oyo toyebi balobi ezalaki nango wana te. Nalobi na yo moto so alobi ke mama soko boti ife trombone ezalaka candiskill elingi olobani mais alingi mwasi na yaza na forme mais lelo suki wapi kasi forme na métropole alali na métropole babanyama bapasero tu badalo bamarcelo na bamutombo baza baimbécile baza b'imbécilité moko boye bokomisi peuple wana bokangi peuple ya Kinshasa en otage malgré peuple mosusu azokufa bolobaka te. Ese bato wana baza bapaster nazotuna toute façon bato wana oyo tozoteva na ngano awa toyebi topumule pema na biso mpona eske bato wana baza basali ya nzambe bango balobi baza apolitique makambo ya politique etali bango te ndeko na ngai David alobaka somme asalaki nini bateyaka bato David koloba somme azalaki nani mais akomaki roi te roi esali kombo nango nini politike te mais bango balobi baza apolitique na tuni oyo David asalaki politique Moïse asalaki politique Joseph mwana na Jacob akomaki gouverneur ya Egypte na tuna ata papa Tom place avandi Joseph mwana Jacob asalaki politique bazalaki na kata politique babundaki yango nzambe amatiaki bango na trône bango soki bazobundela banani mpo soki bazoteya bato apôtre Paul bazoteya bato Élysée baoteya bato Élie baoteya bato ozwi Daniel na Babylone mpo bakobaka Babylone Daniel akomaki ministre na Irak à l'époque ozwi nani Mardoché ntango bakangi moto akoselaki makambo Mardoché akomi premier ministre epa roi Cyrus eya nini non bango balobi ke royaume ya na bango eza ya likolo eza na sete nalobi bayebi place papa ngai na yo bilambo tolati mindele montre mindele linette mindele omati avion oye na poto mondele Jésus-Christ vient bientôt à l'avion. Jésus-Christ vient bientôt mondele akota satellite na NASA. Jésus-Christ vient bientôt mondele asali bandaka social ayebaki bato bakoya lobi akopesa bandako mondele kutu bolingo. Est-ce que bato na motoka Marcelo azala bolingo mutombo azala bolingo ozwi na imbécile na Joël Tatu pedo ya Tatu azala bolingo bato moko pa nzambe bato moko pamba bakongole batiki bango babangaka bango Congolais ateki mabele na ye Congolais ateki identité na ye Congolais a trahi même Yesu wana
Est-ce que Congolais est Jésus? À tout Congolais est Jésus. Mais auti Hollande ba kimbangiste balobi ke zemi ya Yesu ezaki mweza kimbango yo siko expliquer biso ndeko na ngai makambo nzambe na po na nga na kokota te nga nayebi ke nzambe aza moko oyo asala mokili mobimba mais batoma na ye ntango bakitaka eneti prophète ya mboka na eza neti okoya biso baboketu bayeso tokiti na mboka na biso tobimi libanda eneti tosali bible ya mboka na biso bosala verset komanda esoda boketu oyambo balobaki lelo na ikle balobaki na loste boketu oyambo na komanda eso bakendaki kote bozokomaka baverset ndenge bato wana bapanzana topanzani mokili mobimba sikoyo wayambo toyebi ke na Congo soki bato bakufi tomonaka gouvernement atiaka mbongo gouvernement asalaka badefile balataka balinete lelo sikoyo bibembe yango wana ndeko na bango agent na bango oyo asalaki campagne ya Félix abomisi bato sikoyo ozoloba ndenge nini mpona gouvernement wana ndenge babomi parce que bango nde babomi bato wana parce que bato bafinancer concert na eza gouvernement sikoyo ozoloba nini mpona oyo babomi peuple wana parce que peuple wana na je ne pense pas que bafamille bana basmongo sikunda ba peuple wana ndeko na ngai komanda eso moi je m'en fous ba peuple wana baza peuple ya nzambe mais tango batolelaka bato ya este bango bake concert ngano tozolela bato ya Beni Ruchuru Kiwanja Masisi bato bazokata avant-hier babomi plus de 100 personnes na tiaki yango na stati na ngai babomi plus de 100 personnes ese bakino bayebi ke bato bakufaka mais ekomi mpe tour na bango lokola balingi koyoka te babando kufa kaka bobando kufa mpo bwa mutu makasi peuple mobimba sufraka etali ete peuple mobimba azangi mai normal ndenge bazala bana kura te bakomi Zambie akomi kopesa bango kura bachinois bakomi koteka kura na Kisasa bakolomboka batikali kaka koprie bakolomboka batikali kaka kobina bakolomboka batikali kaka na idolâtrie bakosisa bango lorsque tomoni ke directeur ya RVA nini nini maka avion moko soki nayebi te baavion na bango ka ya Congo wana azali Camerounais abeti so 14 millions de dollars a détourné azalaki PDG Congo soki Airways soki Congo soki nini oui abeti compte 15 millions ata esa bakangi donc ba congolais mosusu bakozwa ba poste ya ndenge wana te il faut ka ba étranger comme déjà na Congo et comme ka ba étranger commandant eso république n'existe pas mboka ne koma ya ba étranger congolais atikali ka ko prier congolais atikali kaka congolais atikali kaka distraction congolais bi makamba Congo te etali ete ye pétrole ya Congo Airways ya Cameroun a 15 000 akena bonga sana akuti bino bakolomboka boko rubina na sadu bozo kufoka banyama bongo ba Camerounais na lobaka no ba West Africain ozuna banani ba ozuna banani ba Libanais bende ba Pakistanais ba Chinois bakuti peuple azazoba bakosani. Mais ouais, mon peuple à cause de la zoba, mais bah leader, quand on dit les leaders, ça veut dire les leaders politiques. Quand même, bah on dit faut pas les débats pour qu'on sa peuple, mais à ces derniers temps, tout le monde qui est bah politicien, ou bah ça soit disant, bah ça bah opposant. Ti lelo ba olo belo côté par rapport à makambo iso le kana est, par rapport à makambo nanga. Est-ce que zo mona teke peut-être bah politicien bah complice ya makambo nanga wana. Commander songa na bisaki yo, toko sali sous rôle mon côté. Surtout biso awa na peuple mokonzi to ba leader ya Zaïre makambo ya ba Failo ba Mozito ba Mbemba ba Katumbi ekomi le passé soki to salaka yango bande ko balimbisa biso to kasaki bato wana bana souci ya peuple bato wana pona bango nini mboka ifetikala na système ya Kagame roi Museveni roi Kagame na Museveni batiaka bato babomaka peuple nayebisaka oke république eza te bapoliticien baza te biso nde tozali bapoliticien alobi tokozala mboka soki peuple azoyoka biso soki peuple azoyoka biso même si peuple bayoka biso na diaspora na boba na Kisasa me mboka eza libéré bango bazozila Jean-Pierre Mbemba alibéré bango Félix akosaka bango kamera yibi ba millions de dollars na Félix Nicolas Kazadi
ayibi ba million ya blague te bazoyi mbosa ayibi boni batilukoyi bayibi boni bango tu bayibi mboka bazopie mboka devise ekoti na banque centrale bo bayibi bandeko basalaki baentrepreneur ya francophonie est-ce que bafuta bango bazofuta balibanais baindien bato basalaki baentrepreneur oyo basalaki francophonie yango ya bino ebandaka mbula nini depuis esila félix afutaka nyongo moto ka félix akofuta nyongo bakoyiseke ye aza président ayebaka te me na mboka wana kombo wana otangi bino ni botangaka yango mpo naloba ndenge bango balobaka me ngai nazoloba noke na mboka wana président asukaki na 1996 97 c'est maréchal Mobutu bona tu baza batigangi bona tu baza manipulateur babato oyo bayaki koteka mboka mpe bateki mboka biso tozoloba mpo tosauve mboka komanda eso biso tozoloba mpo tosauve mboka biso toana moi je m'en fous na bapoliticien ya bino ya Congo, moi je m'en fous na faux pasteur nalingaka bango te bango mpe balingaka nga te bato bakanga naza impoli bokati oyo ya momosala kofinga ata nalobi bo moto kanga na kolubanga moninga na nga cercueil oyo aza escalette nga aza escalette Moïse Mbi akufa awa Dalo akufa awa Marcelo akufa bango tu bakufa awa ndenge bapapa baruti bakufi bake moto moko aza gangi te moto moko aza internel te moto moko oyo aza Billy Koki be ata John Cena aza te tout le monde est tokolekana etake bateki mabele na biso etake bazoboma peuple wana tokotelema bango jusqu'à make kopasuka wayambo tomoni déjà na est ya mboka comme toute ko aborder sujet ke bato ebele pour le moment ezala ba radio ya Congo ezolobela makambo ya Congo te mais celle ba canaux totika nango eza ko aider biso pour information eza ba réseaux sociaux mais tomoni ke ba réseaux sociaux pe comme menacé na petit oyo moya ya lobi en tout cas ya moni ke nini TikTok d'ailleurs yo za champion TikTok pour kuna tango lekisa ba message kuna eza osala ba carton tiko balingi ba bloquer yango pourtant kuna nde peuple alandela ko mingi na Facebook olobi nde nini pona gouvernement balingi ba bloquer Facebook na TikTok makambo kuteli kaka ya minene ese peuple na comprendre ye 6 fois 6 pedo ya Petit Patrick Muyaya tala kimolu bezo langu sa yo ya petit yobi bâtiment na la voix d'Isaïe oyi bato boni baleka ba ministre wana na la voix d'Isaïe bato boni baleka ba PDG na la voix d'Isaïe soko kata na yo kata oh bato kutu bazoyiba bauti poto bayibi bato ba crédit arabe pepe avanda boy pepe bayibi crédit bayibaka biso ba crédit pepe avandi pepe moko spade oxygène na moto eza te moyeba sosolo eza te Patrick Muyaya soko kokata okati kata mobala alobaka te kata yango totala peuple la bosi bo réussir konyokola bango boboma bango soko olingo kata internet TikTok YouTube Facebook kata nga na kotinda okata sala obino bolingi me yeba yango ano toza na bino makambo ngana na besoin po lobi ba pousser commander sona wayambo bazalaki na raison na papa Tom il fa kata oh balobaka makambo Congo te me bango nde balobaka te me ngai na yo tokoloba libanda bakata yango po bauti kosanctionner Uganda na Nations Unies par rapport ya ndenge aza ko renforcer M23 na baminduki mais tomoni gouvernement ya Uganda elobi nano eloko te mais Kinshasa réagir moya ya lobi ba okosela Uganda eza lokuta Uganda akotisi ba militaire te na Congo donc au moins quand même gouvernement oyo ki ya Chilombo et ezwa position ya Nations Unies mais basali tout ba rejeter accusation ya Nations Unies oyo la kiseke Uganda muta renforcer M23 nini moya ya lobi te c'est faux bakoseli bango commandé so makamso zolo baboye posana comme Superman na l'homme invisible na kinokata Muyaya wana kingo pede wana ta mbebe songwama likolo ya koliaka bakasa mapela koliaka bapapa musu mwana mobali mobimba olozala
ozala mobali okoma 6 fois sexe bosala obino bolingi biso tozoloba vérité ténèbre etikala jamais koganye lumière totiaki kiti na moi ta tomoi moi eleki mpoka topusania soleil eza soleil molili eza molili molili ekoganyaka vérité te peuple bazolanda biso komande so bazosibir na makambo ya baeglise na makambo nyonso peuple aza kosibir tokoganye bango peuple mpe tokolonga yango yo bayambo depuis mpe bande olobaki depuis olobakaki tozoya tokokoma ti lelo ata ikle obimaka te osuka kaka na mille Bruxelles awa na matonge mais bato bazalaki wayambo bamonaki ozwi volo kiti peuple akomi omituna estce libération olobaka eza réel eza biloko ya solo bon libération ekuta soki peuple bakomi nombre ife bakomi nombre bakomi ebele bacomprendre vérité ngai naosala part na ngai nakosala na koblige nzambe te biso tozosala part na biso ife tokontinue part na biso biso na bango banani bana pasi ngai na tomela tobetala ta mwa ve na biso bave eyali na ndako na se ya cave na bimisika molangi nazoseka bino mama Yulish nazoseka bango oseka banani parce que ntango olobaka ene oseka bango wayamo otiaka bato na nini na eperde bazoyeba te banani yango oseka bango parce que chaque fois ozala na oseka bino oseka banani bitula nde banani bakongole babitula ko peuple bolole peuple yo moko moto ondimi banyokola yo moko moto ondimi pasi yo moko moto ondimi sacrifice obiblo nako sose emata ovani nye lipe emati ovani nye madeso emati ovani nye nyonso ya mabe olobaka te sikoyo na osali nabenga yango peuple malonga peuple ya ndenge nini Thierry Monga papa social bakosibir moto tozokota na va totia biso musique oyo ya révolution question eza plus ozoloba nini na kambo tozomona nanga akomi libérateur aliya kolibere bino po yo osengaka ke libérateur moko akoya mais nanga ye wana abimi alobi ke ye aza libérateur parce que yo osenga alobaka ke libérateur moko akoya nanga s'autoproclamer déjà libérateur à peuple congolais mais nalobi Mozero Ra Désiré Kabila yaka mpe libérateur akenda wapi babenga mpe bakana mbera bango tozotala bango papa tozotala bango biso toyebi soki biso tokondima nanga te biso to nanga ta azwi mboka biso tokondima ye te mpo nanga azoya na bavente mopepe ya barwandais na baugandais nanga azalaki na Kinshasa M23 ezwaka bunagana Kagame deja na Museveni bazwaka bayaki na baplan B nanga ke kaka kozala figura ndenge Mozero Ra Désiré Kabila azalaki bato baza zoba eza bakongolais peuple toana problème très sérieux peuple abindima bato ebele basuki oyi bato boli na diaspora baosoutenaka nanga mais bayebi te ke babosani ke M23 eza ya Kagame na Museveni na nsima ya nanga Kanamba azali na nsima ya nanga Félix Tshilolo azali Félix ye moko mpe aza M23 Rubero ye moko aza M23 Bisimakara aza M23 batuti wana nyonso baza na plan B na bango eza nanga po olobi Félix ye moko aza M23 oza na raison parce que ministre na bango oyo soki Gisaro bango nde soki bakolo soki naro soki tina mouvement moko ba Rwanda eza kuna ye aza yende ye chef na bango ye na nene na Rubero mais lelo aza na gouvernement ya Congo et pourtant na rapport ya Nations Unies ba yuti kobima mouvement oyo soki roi na obi na rosoki eza mo eloko mouvement moko boya ba Rwanda eza kuna bazotanga bien ba sanction balobi ke ba sanction oyo ebimile contre nanga bango pe batie na kati et pourtant leader ya mouvement wana aza ministre na gouvernement Félix siko koloba ndenge nini parce que olobi asolo ke M23 za na kati ya gouvernement et pourtant ministre moko ya batuti aza kuna ye moto aza chef ya mouvement oyo ezoboma ba Congolais kuna olobi nini commandant nyos dalingi oloba nano wana yo oloba
Non, ngai awa na osa rôle ya Fabala. Fabala na pesi yo mbote. Fabala Ngala lingi. moko na lembi no makamba bananga na koloba. Na lingi quand même batu ba yoka yo. Batu ba yebi ke ngala koloba. Na lingi lelo quand même batu ba yoka parce que batu bazotia batu na confusion. Yo moko zo pesi Chilombo, Museveni Kagame ba batu moko. Parce que eloko na to kolemba ngo te ko dénoncer Tchako yango. Parce que batu bazo kanisa ke tozo loba ngo pona koya kosala ba base non. Biso tozo linga libération sans compromis. Eza te oke kozwa mundu ki soki ya nani oya kokolakisa ke oya ko libérer biso. Biso to lingi libération ya banguna na biso te. To lingi eza vraie libération ya komona ke bato wana il faut ba dégager. Yango wana omoni ke na lobi ke biloko libération ya solo ezali okasavu na Lumbumba basalaka. Libération ya solo Mobutu azwaki pouvoir na maboko ya papa Kasavubu pe avandisaki mboka jamais ti Mobutu 20 ans 25 ans na ye ti maréchal Mobutu azalaki wana babotolaki mabele te oyo bato bazomona wana ezali makambo nakobani esclavage moko ya 21e siècle colonisation etat ke bacongolais bazocomprendre te etat ke diaspora azocomprendre te ndeko nango biki eza mutu pasi ce n'est pas facile makambo oyo tolobaka lelo dimanche tovandi ole tovanda tozo examiner makambo mboka tozo kodénoncer koterpeler peuple ce n'est pas facile ndeko nanga commandé so lobi lendi nga na kozwa ti samedi nasali na bafabala na pe makate nazo obligé na komi osa kutu ere moko 70 minutes na kati na ngai ocomprendre parce que nana ngo abosani ke ye Félix Tshilolo agangaki ke akosula na Kagame te mais ye wana ke obondela Kagame na Etebe na Uganda kuna ke basolola bakendaki na Zanzibar na Tanzanie lele komi Uganda banani babazoba eza bakongolais na badiaspora peuple moko aza kose comprendre te eloko nini okoloba parce que pour le moment na ngai na bacongolais nyonso baconseil bayebi ke espoir na biso etikeli pa bamilitaire congolais parce que topesi confiance ta molai pa bapoliticien biso na bapoliticien wana mon frère nous sommes en guerre avec tout le monde soki bakoyina biso na yo nous sommes préparés pour ça bapoliticien na tout baza en silence bazo exterminer peuple baza en silence et puis ngai na contacté sous na bango te lokola na boya na ngai ngaza leader o na uti na kata mboka na musique tokutani na yo leki na ngai commandant eso tobundela mboka to ba leader nous on s'en fout na ba politicien wana biso to aduraka moto te moto moko pe o akoganga o aleki nga aza te boleki nga na koteka mboka boleki nga na koyiba mbonga mboka boleki nga na koboma peuple congolais mais boyebaka yango ke biso toza kodénoncer tozo récupéraka peuple ndamu mokolo peuple na d'ici là peuple na okoma na suka yeba yango ke peuple okoma na suka eloko tu na mokili commandé so ozobundela nzambe koblige nzambe te yo salaka part na yo lobelaka peuple nazotutana deja bakoma otutana nga avandaka so natindela bodio ya batakisasane bazotinda nayebi ke baconscient bazali na bato bazwi conscience bazali tokoboma bakino nyonso te bakino azoba bazali na bakino bazorefléchir bazali bakino mpe balemi occupation na esclavage bazali Félix Tshilolo s'entraide Félix Tshilolo azali AFDEL et banana tata na Etienne Tshisekedi batola bakanisaka ke Félix aleki biso bambemba baleki biso bakamere baleki biso mpo basakani na bino baleki biso mpo babomi peuple baleki biso mpo bazoteka mboka bazoboma peuple me baleki biso na bolingo ya mboka te biso tokoki koabsete te ke Kagame na Museveni bavanda 30 ans na mboka na biso tomonaka batuti bana mboka na bango Rwanda bana mboka na bango Burundi Uganda na Kenya baya kopiyaka mboka baesreminaka peuple bakataka peuple kingo biso totalaka peuple congolais
toi na besoin bondima biso te bofinga biso ntongo midi soir ndenge bolingi me bokoyeba bozosibir humiliation so bokasi biso towana humiliation ezali mpo tozoperdre bandeko humiliation ezali mpo mboka na biso eza na maboko ya baétranger mais survie oyo tozovivre to na pasi te nazawa komande so aza na voiture na ye eza libanda soki tosisi émission akoti quand a démarré mais yango na te tolingi totambola na mboka na biso lobi tozala na Kisangani na Équateur na Kindu Maniema na Sud Kivu Nord Kivu na Katanga na Bandundu na Bazai na Kinshasa pasi na biso yango wana mais tozosenga na bamilitaire oyo baza na Kinshasa bazwa conscience tozosenga na bamilitaire komanda eso. Est-ce que na Kinshasa bamilitaire baza lisusu? Non, tokoloba bango komanda eso etaki makambo esalemi nano te okoboma mboka mobimba te ke question songa na tuni eza bakestion bato batuna te mais yango nazoloba ke Kinshasa bamilitaire bakongo bamilitaire bazali il y a basodo baza conscience oyo bape na susi ya mboka bazali oyo mpe bazotala makambo ya mboka ezosala bango mpasi bazali ke un petit civil moko boka Félix Tshisekedi aye kosakana na bango mpo mwana Tshisekedi olobi eloko moko ke Félix aye kosakana na bato message nini okotinda mpona bandeko na biso bawazalendo lelo bakomi divisé parce que Félix a réussir komanipuler balider mosusu ya bawazalendo bakende na Kinshasa bapesi bango mbongo ntango bazongi kuna bamilitaire bawazalendo mosusu bamoni ke bakomi traye lelo ekomi lokola decan eloko nini okoyebisa mpona bato bazocroire bawazalendo ça veut dire bapatriote bato babundela est depuis longtemps eloko nini okoyebisa bango bazocroire na Félix ke Félix akoyede bango? Non, moto amanipule bango ezali Mwindo Zangi Mbusa na Mwisi ozwi Julien Paluku babatu likobi baza wana bakendeki bato mosusu bamoni mbongo yango mpe ya malonga te. Moi je crois que batraite bakozalaka na bituma nyonso komanda eso lelo bato bafingaka nga na toyaki na bakombate ebele babanda oloba ya nango mo ndenge te ebele mpe bakatana na bango ebele mpe bakende osenga Félix Tshisekedi bazonga mboka Félix ayebiso bango bomemela biso baentrepreneur komba eza ndenge wana komanda eso tozolobaka ke bandeko oyo oyo lelo na Goma ya bana mboka mosusu bawazalendo oyo baboyi bawazalendo wana oyo bazoresiste mpe bazali bamaimai tozokende ife tokabona bafo balongwa bavrai batikala komba to ezalaka ndenge wana komanda eso komba moko oyo esalema bato tu bie meme Jésus atambolaki na 12 bayekoli na ye suka moko akende oteka ye bango tu wana baza bajuda iscariote mbongo Félix apesaki bango bakende ozwa mbongo ya epa ya Félix oyo apesa na FARDC ye akopesa bacivile oyo bautotone oyo basala oyo baesprit na bango esimbai minduki mpo basalaka batelemelaka ba M23 FARDC bafutaka FARDC te bamilitaire ya FARDC bana salaire te bazozwa prime ya $10 ata ya cornebe fo ezalaka te ngai nasepeli nakokamwa yango te komanda eso ngai boketu nakamwa ke bawazalendo bamisu bakomi batraite tozokende ntina suka. Merci Mimbandeko. Je pense que nga na lingina para ba question tu oyo na batunaki tunaki wayambo nga na lingina banda na ba question na bandaki nano par rapport ya makambo na ngina lobela no makambo ya pele mongo. Ah oui. Na Dieu merci Mbokani na bakisi. Ah oui. To banda na Dieu merci Mbokani parce que commandé so na pose nga siko na comme journaliste. Commandé so beau frère na yo Dieu merci Mbokani. Wazali grand joueur. Oyo bacontribuer na équipe nationale bakendaka kobeta soi-disant mpona bolingo mboka me mboka ezo reconnaître bango te tobanda meme bapapa na biso bayaya na biso bakakoko badelar mayanga ozwi baveye seigneur kibongi balobilo baza na nonvi bamana bakufi pauvre lelo Dieu merci si tolobi Dieu merci parce que comme on Dieu merci Mbokani nzambe bolingo nzambe amour mwana na yawa abeta ibale nena kisasa na bagrâce na bolingo nzambe Dieu merci Mbokani
lelo tozomona so mama moko aza so na Europe so wapi akoti na foyer na ye o Dieu merci Mbokani na mama Marlène Tessa bakabwani mama Marlène Tessa akokoma na ministre so député mais nga na bi Dieu merci Mbokani na mama Marlène Tessa baswana te mama Dieu merci Mbokani aza millionnaire na kata Kinshasa na kozala ta na 35 villa lelo po Dieu merci Mbokani aza millionnaire so ke na Monaco aza na ba villa awa ka na Belgique akozanga ta 5 palente mosusu atia balocataire mais tomoni bato Congolais ka mankaka bato Congolais makambo mboka balobaka te boki kokota na vie privée ya mwana kaka ya ngani alingaka na ye polémique te lelo balobi oyo bakoki koloba komanda eso mpo na Dieu merci Mbokani na leki na yo Marlène Tessa niesi na yo mwa mokolo na ye te wayaya na ye te bana mike wala kasi waka yaya na ye donc vous savez na noko na ye noko na ye sikoyo yo noko tala ndenge bazotambwisa nkombo ya niesi na yo kobebisa réputation na ye etake ana vie oyo basi ebele baza nango te lelo basufri na mobali na ye mobali na bali ye baboti bana baza bien lelo Dieu merci Mbokani azobeta na Qatar kune pa pétrole contrat mbongo par mois azwaka ebele mais okoloba nini na makambo bato oyo balobi bandoki mpona Dieu merci Mbokani na niesi na yo Marlène Tessa nga journaliste la première des choses olobi ke mwasi moko moto alobi eye moto abimisaki soki olandi bien asi abengana mobali na ndako deja ndenge aza wana azala mobali na ndako te soki moto deja akomi na niveau abengana mobali aza ye moko bino bokanisi aza na distraction nini apart kotia kamera aya kokoloba makambo ya buzoba parce que basi ebele oyo babengana mibali wana poto bakrake bazali lisusu na place akoya kose console te mpona kose console bakoma bajaloux na bajalouse kobanda kotala banani oyo bastable na kati ya couple na bango oya koloba n'importe quoi bandeko na ngai oyebi ke bozalaka mpe na respect parfois bofinga babiso biso tolobaka vérité tolobela bino vérité bofinga biso mpo esalaka bino mpasi me kokende kotouche moto oyo alobela makambo na bino te aza na monde na bino te aza na monde na ye ya foot mwasi na ye asalaka ata video moko te mpo alobela makambo ya Congo mbala moko obimi kaka boye mpona jalousie tala mpo babalo epa mobali oyo mobali ya mbongo moto aza pose mbongo ezaka mbongo te mayele ezaka mbongo te motu mobali mpenza ya responsable il faut quand même yo mwasi odégager quelque chose ya bien soki yo otuli omoni ke moninga niesi na ngai azwi mobali na ye baza bien ça fait longtemps baza ensemble mais yo mpo na yo omoni ke oya kosala émission mpo oya koloba makambo ke nini Marlène Tessa ye wana akiti na Congo ye na Dieu merci Mbokani baboyani mais oza folle soki omoni ke ça ne va pas te mama mibali baza ebele na Congo kuna bomesana kozwa bato ba théâtre baozela bino oke kuna obali moko ya yo oye koto parce que donc na mitu na bino bandeko ya Congo basi ya poto bamama napesi bino mbote bato mama ya poto na olobela bao bakota na buzoba ebele baza ya kopete bamitu ya kotula awa na poto soki omoni moto azwi kamera atie boye yebake depuis tongo alobi nano te aoluka eloko nini ya koloba yango moni atie kamera mpo abanda koloba parce que soki bakati kamera yango moni awa na poto mundele afacilita oyo babatia banini baanimal ya nini des animaux ya accompagnement donc ça veut dire bapesi yo mbwa moko tambolaka na ye mpo olobaka sikoyo kote ya biso banoir totimbeli nano eloko wana te okomona mundele na poto abimaka na mbwa na ye azoloba toi viens ici pourquoi tu fais ça parce que depuis tongo ozoloba te basi ebele bakrake babengani mibali na bandako bakomi ose retrouver ke salon ekomeli ye monene bafacture epai kote oyo soki olingi otala bien donc ndako kote oyo bana basuki ebele yango moni ke mokanda wana atali kaka nani moto astable oke kotanga mwana bato afandi na ye Dieu merci Mbokani donc bandeko na ngai makambo bandeko wana basali na kati ya nini ya Congo bapesa Congo makambo me Congo apesa bango eloko te motu nyonso ayebi ke bajoueur na biso bande kokita na Congo bake kobeta bale bande kobeta Congo bande kofuta bango te ti lelo exemple entraîneur oyo ya français oyo azomatisa bino mikolo 8 mois impayé 8 mois impayé ça veut dire quand même na respect
non donc bon meka kotala ka bato nini soki boko attaquer bato lokola biso c'est normal parce que biso to bato ba média to za bato to ba ka vérité bino ko mbolozo boko a vérité te bo finga biso bato to ba vérité mais mo kende kotanga moto ana mobile ne bomona omoni tango zolo bake manini Marlène te satiki Dieu merci mbokani pas que non député bino bo ba député ko ngba na mbongo hein ba député ko ngba na mbongo ba vivre pe na tamuke hein ba tika kana ta ko compter mbongo nini bazana ngo bozwa nanu ba ndiko ngai bozwa ka ba député to ba soki 500 na parlement bozwa photo na ngai moko na ya mbo bocha député moko bomona ke biso to leki bango nanu kana ko mona na boy to leki bango to dégager oxygène hein député asakuna atika mbali na yo mobali na ya aza na mbongo na ye aza bien jeune homme akende kolinga ba député ba tricher bato ba yibi mais a moto azoli epa na ye 30 ou 31 000 $, ya muyibi ye moko azoli bakende na oli aboye na yibaki ba élection et puis banomaka bango nde konomi muyibi yango wana ti bokende oloba na moto azo gagner vie na ye transparence awa na poto soki bamoni ba million na compte na il faut bamona mbongo ekotaki boye uti place boye azo Dieu merci mbokana obeta bale transparence eza mbongo na ye ekotaka ba million na ye bayebi ke azwaki boye mais kuna epa na bino tolandela même président na bino moko tobandolandela mbongo na ye muyibi tolandela nini mama ya président na bino muyibi tolandela mwasi ya président na bino muyibi tolanda ba député tout gouvernement mobimba ya miyibi po s'occuper ndi na bandeko basoki bato basoki ba mbongo na bino bato baza kopie mboka na bino kuna ke boya kote kubanda kota na vie privée ya bato pe ba se exposer kana bango te hein noko na ngai Dieu merci mbokani nde na ngai oza professionnel kolanda makamba ba congolais te objectif na bango yebike ba joueur rebelle toza na bango ba carrière sila ka boye likolo ka ba congolais comme ba congolais na banganda comme ça bango ba masanga comme ba ba distraction yo za na yo concentré oza ba to monde yo ya biso te tala kolanda ba congolais te basi ebele awa ba tula muto akomi wana soki okotala ye abengana mobali kala comme na projet moko comme bouler ba petit ba théâtre ils ont simba te pour moi ko participer muto théâtre pe faut na fiche de paie mais akozota mibali na kinkolet voilà ba ko bien pêcher bongo mpo muto olinga zate donc bande olanga en tout cas Dieu merci mbokani courage Marlène était sa ma nièce en tout cas courage donc bolanda biloko na botika bato distraction na monde na bango question ni mususu to na pour appeler mongo bande olanga ata soki bolingi to loba te ata muto asali mabe mais loi eza koloba muto asali mabe il faut ko juger ye okokanga mutu te parce que oza tout puissant oza na signature oza na cachet ya justice mbala moko ye kozwa mutu omemi na cachet sans même jugement mais comme toza na gouvernement na bino ya baluba donc pour na bino moko nde boza loi kaka ndenge Félix osala kalibanda ke ko engager mboka a signer ba accord ateki mabele akotisi bato na Afrique de l'Est donc bino pe bango boza na kati ya ba justice bosala makambo na ndenge na bino loi na mboka ala eza ko exister te mais toza ko yebisa kino boza ko vivre tant na bino ya suka boye ba ke tant na bino ya suka eza ko ya y aura pas de pardon mututu oyo a exercer poste moko ministre ou bien député conseiller ministériel j'ai vu tozo bisa bino ke tant na bino esukeli awa tango ka bozo mona chilomba so kende soko oza na chance moke oza mona 40 ans de prison ya sire mais soko oza na chance ya mabele okei parce que cette fois-ci tokotika bino tante totika bato mobutu totikeli bato ya musée kabila toyeko mona bato kanambe bwazongi so pas Félix ti lelo ba pardon wana bo mutema malamu wana yango zo mona ke lelo tozo continuer à perdre le peuple lelo ma une partie à mabele na biso est comme en danger parce que pardon eleki bo continuer à kosala ba bozo bana bino be boye bake cette fois-ci biso tokozana bino na terrain tango tobaki tozana terrain tokobanda kolanda tokozana influence makasi tokozala juste osala ki mabe tu dois être jugé ezate bosala ba buzoba yo mutamba okende okanga mutu soki ayibaki mais bon même na procédure normale bo traduire na justice esali musala na bango bino bolobaki bo ba démocrate mais bon même appeler mongo na justice normale procédure normale
Pourquoi ba procédure à urgence comme ça express ka boy papa bumi mutu boké na kaka boy place au peuple azo zela bino na express au mona binoté peuple azo zela bola kisa biso ba ni justice à urgence express bokangela biso Nicolas Kaza di botu na ba mbongo ya ba nini ba nini ba benga nini ba lapadere ke wapi ba mbongo ya ba nini ya ba mabulu mai ba benga nini ba forage et puis gouverneur à banque centrale gouverneur ba onde ba bete ku babete ku mususu na bango na Nicolas Kazada gouverneur la banque 27 millions ti lelo tozo mona te place bo sa ba nini ba PDG ya aéroport so comme na soki nini soki Congo Air wa soki nini wana soki zala bo bandeko ba ezala bato il faut bo mema bango justice en urgence Félix ye moko na mwana o ya Kibasa oyibi ba détourner na soki ya mwana liao oui ba tourner ba mbongo ya ba nini ba ram ba nini mais yo mutamba oyeka boy na suki belé hein okanisi ki ko rappeler biso ba sakulu ba nini oza maladi yo petit oyo na âge na o komi mukula mukolo boy likolo ko lia mbwa bamba na mona ki mibale za ina bango alia bango déjà après biro akoboma bango donc neto mona bamba wana ko vivre na bango suka mbwa mokila sisa ko tumba na kasa mandalala ya mbila petit o mutamba yo zo kanisa ke ba justice na tribal ozo sala wana ya kopona banani otia bango na prison banani otia bango te biso batoto kokanga yo tokokanga yo oyo koya kaka ne bomona iba makise Yesu akoya lokola moyibi ekozali su makambo ya makambo ke bango na bakomi na nini na kenge bokozala ka un jour surpris soko lala ke pas deuxième bureau na yo yo moko komona ke côté otiki côté passeport côté mususu mwasi na bana mususu côté mususu obi ke mutamba na za orgueil tala suki donc obengisi Pele Mongo na palais de justice Pele Mongo akei et puis azalaka avocat ya Onatra oui azalaki avocat pe ba Pele Mongo avocat bakena ba justice soki ya bamboka nini Pele Mongo na Côte d'Ivoire a gagné bango eza kota a détourné mbongo ngo wapi bato bazo détourner bambongo tozomona bango mutamba liboma ya orgueil ya baluba ya IDPS oza nango wana nazoyebisa bino bimisa Pele Mongo na prison place azali bino nde bwana nyongo bato eneti baentrepreneur oyo basalaki ya francophonie wana bainvestir oyo bopesa bango retour bofuti bango te Pele Mongo asilaki contrat na ye na port ya Onatra ya Matadi. Ouais, bon, je m'excuse. Et bien, le seki. Tango lobi makamba ko investir wana. Ça veut dire entreprise il faut en mbongo investir pour exemple pour dire oyebi keza na muyibi moko yuti ko leka mikolo. Lubana. Entreprise oyo Félix bomona ki na carte d'identité la kisaki boy. Bayibi mbongo. Bato basalaka enquête bato ba finance bake kota la société où il fallait qu'il ça ba carte d'identité oyebi fond de nini ba benga nini fonds de commerce ou je ne sais pas bazana fond nini fond d'entreprise ba benga nini papa capital la bango je m'excuse oyebi capital la bango za combien 2000 euros mais ba bimisi plus de 1 milliard ba pesi société wana babeti banco société ezoko kisa même ata 10 000 euros te ba vérifier boye capital na bango 2000 plus de 1 milliard eke bon mutamba kangi bango te au kanga bango nini ba lubati siko yo mutamba po Pele Mongo aza moto Équateur asali cop na ye asali pe cop te asigné ba corps etaki Pele Mongo entrepreneur asigné ba corps na ye na kati ya pour Onatra, bofuta qui est sur combien de millions? Bafuta 4 millions de dollars. Mais pourquoi bafuta 4 millions de dollars? Pour asala ki musala. Comment yo soi-disant aux ministres de justice, ozwa moto na palais de justice, o escorté eti na makala. Et seulement na mboka nini? Petio mutamba. Mutamba. Wali boma oboza normal orgueil oza na ngwana ya baluba ya IDPS. Tout ça dans Nzembo yo a la faute commandée. Entre-temps na la paix. Bandeko boli msabiso. Bandeko bo. Baita ma volume moke po ikota bien.
bandeko namela mpe mwa ya Maréchal Mobutu Belekam, Rosa ya Muzero Ra Désiré Kabila, 2001 tokoti lisusu na colonisation, kina lelo 25 ans occupation. Zaire mawatro, Zaire ya Kimbangu, akila faute. Peuple zaïrois to profita na richesse zaï. Peuple zaïrois to profita na cuivre ya katana. Peuple zaïrois to profita na diamant ya miba. Peuple zaïrois to profita na barrage ya Inga. Peuple zaïrois to profita na forêt équatoriale. Peuple zaïrois to profita na corta na biso. Akila faute, akila faute. Akila faute, Jésus. Peuple zaïrois to profita na fleuve na biso. Peuple zaïrois to profita na oro ya kilomoto. Peuple zaïrois to profita na tourisme na biso. Akila faute, akila faute. Akila faute biso bazaïrois. Esengeli biso peuple to fubola biso la biso. Zaire mawatro. Zaire mama akila faute, akila faute. Akila faute biso bazaïrois. Peuple zaïrois to profita na pétrole ya Mwanda. Peuple zaïrois to profita na sima ya bazaï. Peuple zaïrois basabwisi biso na barwandais. Peuple zaïrois quelle sorte ya peuple na mokili mobimba. Na 21e siècle tokomi esclave. Zaire ya Lumumba, Zaire ya Lemoloto, Zaire ya Floribert Chebeya, Zaire ya Bokechuambo, Zaire ya Matubulwe, Zaire ya Passer Lukusa, Zaire ya Rosimu Kedichimanga. À qui la faute biso bazaïrois. Cette année, soki bakosilisa biso basilisa biso. Tokoki kondima te. Tozala humilie boye. Quelle sorte ya peuple? Na yembi, na lobi, na zakoli. Peuple nini oyo bachanjaka na mokili te, Seigneur? Peuple nini oyo nzambe apambola zaïre? Bapesa biso nyonso. Peuple zaïrois mbala oyo. Peuple zaïrois soki tosove mboka wana te bokonsidera mona mitu na bino ke tokomi baesclave ya bapeyo nauti kotanga. Basakani na biso na mona nano te. Peuple zaïrois cette année soki tomi libéré te botia mona mitu na bino ke tokomi baesclave ya barwandais batuti. Mais peuple nini oyo bachangeaka te? Peuple nini oyo bakoki kochange te? On a besoin de soulèvement populaire. Boka groupe ya barwandais oyo basakani na esprit ya biso. Po bananari du police Kanambe, Ruberwa, Bisenimana, Jeannette Kanambe, Moïse Mwarungabu, Vital Kamere alias Caméléon, quelques batouches. Na velour na bango Léon Kengo Atondo, o papa na yazali colonel, mama na ye rwandaise touche. Baya pona biso te. Peuple ya ndenge nini na boketu yango. Peuple ya ndenge nini, peuple ya ndenge nini. Mais non na boketu yango, yango no bangi non, fena mbanzembo oyo akila faute. Est-ce que zali faute ya biso peuple? Faute ya ba pasteur? Faute ya ba politicien? Ou bien faute ya ignorance ya biso peuple zaïrois? Moi je crois que tokoli to mise en charge peuple zaïrois. Tozo dessin ya vie na biso pour to libérer mboka na biso cette année. Mawatro. À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute biso bazaïrois? À qui la faute Jésus? À qui la faute
la faute biso bazaïra, à qui la faute Jésus, à qui la faute, à qui la faute, à qui la faute biso bazaïra, à qui la faute Nzambe. Ouais, merci mingi bandeko. Merci mingi bandeko. En tout cas, Oti Kolanda. À qui la faute? À qui la faute? Parfois, les questions, à qui la faute? Moto a mis répondre par rapport à la situation de au Congo. Faute eza ya nani? Je pense que les Congolais tout oyo aza conscient ayebi ke moto nyonso aza na part na ye ya kosala na Congo wana. Awa pour le moment nalingi na meka ko interpeller ba militaires congolais. Ba militaires congolais bozo faire partir na institution oyo etikali ya suka et ko sauver nation. Parce que ba institution nyonso oyo Félix aza nango na Congo oyo asi akangi yango en otage. Aza ko corrompre bango, baza ko vivre vie moko ya ba bourgeois. Le seul institution oyo Félix a négligé yango. Oyo lelo soko tali koma bana ya ba militaire. Majorité ya bano bazalaka na nzela baza ko koyiba, baza ko koni ba koma ba shege banini. Eza plus bana ya ba militaire. Donc ba militaire, il faut besoin conscience bande ko na biso. Toza ko la musabino parce que toyebi ke peuple a qui plus confiance na ba militaire na ba politicien. Mutu nyonso amoni koma ba politicien wana ba sacrifier peuple oyo. Botala ti lelo nyonso lezo leka na est ya mboka wana. Botangela nga politicien nini oyo tozomona na ba RFI, na ba BBC, na ba France 24. Oyo aza ko dénoncer ba massacre ya Congo à part Mukwege. Botangela soki boza na référence ya moko oyo aza capable ya koleka aza ko mentionner Kagame, a mentionner Museveni ba kombo no à part Mukwege. Donc ça veut dire si on comprend bien les militaires congolais boza ba victime lokola pe ba civil. Mais les militaires congolais tozo senge pa na bino. Bozwa conscience ya ko sauver nation. Mboka wana batikela biso mboka ezaki entier. Lelo to komi na une partie ya mabele oyo atayo militaire okonyata kuna lisusu te. Pourquoi? Parce que botikeli bolole oya civil moteki pizza aya ko diriger bino ake kozwa ba engagement oyo ebomisi ba militaire ebele lelo bénéficiaire ya makila ba congolais ya ma militaire oyo ezosopana na est ezali famille Tshisekedi. Lelo soki olingi otala place nyonso ba mine ezali place nyonso ba otanga ba coltan ba cuivre ba zinc ba casterite okomona ke famille Tshisekedi eza présent. Boye bisanga militaire nini oyo asa ko bénéficier na suso la Congo lelo. Yango tout ça appel na bino ba militaire. Militaire aza muto asongi songi te. Militaire aza muto a secret. Tango yoke loko fanda kimia soko maîtriser yango te bande kola. Botika kolanda ba militaire oyo chilomba uti ko former ba luba ba oli apondo mai mai na bisika tomoni kuna bazoli ba fofuna mungwa. Parce que pona bango Félix azala mabe azala malamu aboma bango te bango pona bango il faut Félix azala wana mais tozo sala appel na ba vrai militaire. Nation eza kozelela bino. Congo lelo oya bino ekomi mokeri ya ba monde entier. Et quand on se moque des Congolais, on se moque plus des militaires congolais parce que les militaires bamboka mosusu lokola ba Burkina Faso, ba Guinée, ba nini, ba lakisi bino ke il y a des hommes, il y a des militaires là-bas. Et pourtant toza na confiance na bino ba militaires toyebi ke eza ba militaires bozaki bien formés par Maréchal Mobutu. Lelo ba komba au gradé. Boza capable ya ko déclencher quelque chose oyo ko pesa peuple on a même espoir ya ko vivre. Lelo Congolais a komi na aza isusu na posa ko vivre na Congo te. Congolais comme qu'on préfère akende ko vivre en Éthiopie, na Soudan. Congolais akende ko vivre même na Somalie. Mais atiki mabele na ye oyo batonyo so ba yebike richesse eza wana ebele. Seule institution oyo ko sauver Congo lelo boya ko zongisa la peuple wana valeur eza bino ba militaire.
Ce qui bostali instabilité au na Congo parce que armée na bino eza infiltré. Na infiltration na pe boyebi qui sont les infiltrés boyebi bango. Preuve que Kamere ye moko grand caméléon Mouto ayebi bobenge pacificateur ayebi qui sont les Rwandais dans l'armée, qui sont les Rwandais dans le gouvernement Félix, dans la présidence. Mais ba militaire congolais. Lelo bofandi kimia. Baza ko boma peuple congolais. Boza ko agir te. Est-ce que boza sir que nanga ndenge azo ya wana? Na ba voyou tout ya ba shege ba voyou tout oyo ba maibobo ya lokoti bango kuna ba maibobo za ba shege na nde ba benga bango kuna. Ba lokoti bango kuna zo ya na bango kanisi bazo ya kuna po baya ko pousser bino boko ma mikonzi bo gérer bango. Non, tous les voyous oyo lokoti bango kuna akoti bango na armée ba koya po ba diriger bino ba officier oyo botanga classe. Lelo boza wana ba militaire belé boza bosala effort. Bota ba grade na bino. Bokomona un capitaine azo gangele au colonel parce que ya yaki na ba Rwandais. Et ça va se répéter encore ce qui botiki liba nanga sala ba ventila au sala wana na bato azo ya na bango. Nanga za parapluie. Ils ont protéger ba touti. Naza ko décourager bande ko tout oyo bazo compter na nanga ke nanga peut nous donner la solution du Congo. Nanga zaki na solution na maboko na ye. Nanga zaki na résultat na maboko na ye ya ba élection oyo ya Fayulu na Félix. Si Nanga était patriote, pourquoi l'accès qui patriotisme n'a été à Kolobake? Je dois dire la vérité. Ce que bomanga ba bomanga. Tout le monde a ni comment pasteur David Ekofo devant ba Rwandais devant ba tout. Aloba vérité. Akimi naye. Est-ce que Nanga ninga zana azangi ba entrer ko kima na ambassade ya États-Unis, ya Angleterre, ya France, ya Belgique? Olobi vérité? Nanga dès le début azaki aja ya ba touti, c'est pourquoi moni ba pesa ki rôle ya ba élection pour aller qui sa mutu il fallait qu'à protéger Kanambe Ruberwa à protéger ba obie Minaku. Nanga ba ki na rôle wana que yo okende kuna o créer o proclamer Félix pour biso il faut to vivre na mboka oyo. Nanga tie parmi les gens qui ont fabriqué Félix. Bato basali ke lelo ba Rwandais baza à l'aise na Congo. Mais yo lunanga lelo po tikeli batu mandefu oke kolata ba chapeau ya minene boyina ba ntibal oke ko sona ba Kagame na Museveni okanisi ke okoya ko sakana na batu ndenge Mzee Kabila sala yo pe oke ko mema ya yo ba tuti oya ko mema bango na Congo ona ndo na Congo ti lelo armée comme faible parce que ba infiltrer baza ebele olingi ko ya ko affaiblir susu armée banduku yanga Goma banduku yanga Butembo Ruchuru Runyoni ya Bunangana ya Ituri ya Bunya banduku yangu ya Beke banduku yangu ya Uvira ya Kindu ya kote ya Kalemi banduku yangu yote ya Kibumba banduku yangu ya Katanga mzima kote ya Likasi Kolwezi kote ya nini ya koma ya Bukama partout Kamina banduku yangu. Il faut kusimamia arriver ya Nanga. Nanga eko na kuya na ba tuti ju ba kuya ba exterminer ba Congolais. Tuti eko na kuya ku Congo aiko ju akuya jenge Congo. Ni ju ba kuya ba dominer ba Congolais. De même manière ba le kuya ka Uganda, ba le kuya Rwanda, leo ba Hutu abasikiliki parce que ba likuya bana dominer ba Hutu leo ba tuti meko minoritaire mais beko na dominer majorité. C'est ça ce qu'eux veulent faire chez nous. Et parmi les éléments collaborateurs beko na collaborer na ba Rwandais, c'est Nanga, Félix, Jean-Pierre Bemba. Bati Lukwebo. De Moïse Ozanga tout bandakala miki ya kidoko tout. Bandugu yangu ya Goma, mufanye résistance. Butembo, mufanye résistance contre Nanga. Nanga iko na balelea, iko na kamata maadui, iko na kuna baadui kuinchi yetu. Nanga kama alikuwa libérateur, alipasha kuproclamer kusema vérité.
ti leo nanga basha komodiza plusieurs fois ma chaîne internationale baso tuna na basha komodiza ka nani aliganye ma élection nanga yapeleka résultat ti leo. Sasa leo njo nanga nataka kubionyesha ke yenyo anapenda bakongomani, yenyo anaona vile bakongomani biko na souffrir après avoir faire nini échouer la volonté du peuple. Banduku yangu yote fazi yote muko naona nanga iko nakuya na mwe benye wazalendo benye muko naenda ku rejoindre nanga muko modi na mtakufa saba nyama. Nanga c'est un traître na bote biko nyuma qui sont des traîtres. Nanga hautafika Kinshasa et tu seras arrêté. Nanga batu yote beba litumikaka na batutsi unaya soro yabo, unaya soro ya Kisasu Nganda, unaya soro ya Mzee Kabila, unaya soro ya Lisasi nani koma Kisasi Masasu, unaya soro ya batu saba wamba dia wamba, unaya basoro ya bote balikufa bazaidi ngoma bote balikufa badula ndombasi. Sasa weye nanga njo na zuazia soko super chouchou ya kwenda kukamata Kagame na Museveni ubaingize tena une fois de plus ku Congo. Unazania batu tuko babumbafu balingia mara kwanza c'est fini. Félix anaenda kukamata mara pili anaingiza M23 na wao na kwenda sasa kuprotéger M23 et pourtant ma rapport tu ya Nations Unies konaonesha ke M23 iko mouvement iko ravitaillé par Kagame Museveni. Mais we nanga unaenda unaacha mandevu mingi, unazanyesha tuko barafiki yako nanga, unaya batu ngapi biko nakufa nyuma ile ba mouvement yako ya ba Rwanda uko nakuya nabo. Randa nani nanga tu seras arrêté. Utakuwa arrêté. Même ba sanction konaone kuna pitikana nje o Union Européenne anatoka kusema il y a 4 jours ku sanctionner we États-Unis. Nanga ne pense pas que ba sanction est tapita. Non. Ba sanction il est assimama les jours que nous on va récupérer le pouvoir. Tu as lancé un mandat d'arrêt international contre toi, Nanga. Comme alors qu'on a cheza parce que vous êtes en mèche avec Félix, c'est pourquoi Félix a aussi lancé un mandat d'arrêt international contre toi. Mais les jours qu'il y aura le changement à la tête du pays, Nanga, tu seras arrêté. Pays où tu es à Nanga, donc ou bien on va couper la relation diplomatique. Comment on a c'est que toi tu penses que nous sommes encore en 1995, 96. Si toi bazo baté. Hein nanga. Toi ba flou hein. Bino bandeko na biso ba soit disant bato bo simba ba micro pona benga bino ba journaliste était. Bato ba simba ba micro pona koloba. Tango bozo soutenir nanga. Ki nanga aya kaka. Nanga aya na banani. Bo expliquer na no peuple avant bolo bananga aya bo expliquer nanga za appuyé par banani bana simana ye M23 za banani wilingo bazanani Kagame azanani Museveni azanani. N'est-ce pas que nanga kende kokuta ba M23 déjà existaka? Est-ce que nanga muta a créé M23? M23 où tu appelles, où tu na CNDP, CNDP où tu appelles, où tu na RCD Gomate. Pourquoi vous voulez jouer avec les gens? Et puis M23 c'est Félix. C'est Félix. Ti Léo est-ce que Moussa qu'on a Félix anafunga nini ba frontière? Mon Félix a rompre ba relation diplomatique avec Rwanda et Ouganda. Au contraire, Mouya yeko capable de défendre Ouganda. Museveni. Nations Unies et lobby bien que Anini Museveni anatuma atindi ba jeboli misangana Swahili na linga tout ça. Loba. Nations Unies et lobby bien que Museveni a pesi nini M23 ba renfort ba militaire na ba munitions na ba armes. Mais bon moni Mouya ya ayeko démentir yango. Donc pour na bango Félix, il ne faut pas donc on ne peut pas toucher et il ne peut pas toucher Mouni Kagame Museveni. Museveni avec Kagame. Non, Museveni va tirer pembeni. C'est comme ça la jeune ango ataka Kagame Museveni ko toucher parce que c'est lui le manager et le coach c'est Kagame et les joueurs c'est Jean-Pierre Bemba, Félix Nanga, ce sont des joueurs au ba tout si ba jouer ba marionnette pour que ne ko sala rôle ya ba leader na Congo. Lelo bo memi Congo api. Botala koma lelo peuple ya est na yoki ke dollar kuna côté ya nangela komi na to ingine na to mosusu côté na to mosusu. Bo faire diviser mabele na biso. Après bino bato bo simba ka ba micro.
Na ebité soki bozo kanisa ke boko se positionner pour lobby nanga bokanisi ke comme Mose Kabila yaki vert aye kokoma na Kinshasa nanga okoma na Congo te okoma na Kinshasa te. Nanga okoma na Kini te. Na yo na Félix boko kende. Bo sakani na peuple wana mingi na ba manager na bino na ba coach na bino ba Kagame na ba Museveni bo coach ti na ba Kenya na kati. Lelo bokomi kozwa nini gouvernement ya Félix ya Kinshasa ba kende na Uganda nani aza intermédiaire président ya Kenya et peut-être toyebi ke Kenya aza wana pona rôle ya batutsi ye moko peuple auto beta hein bo sakana na batu nanga sakana na ba bato bazokanisa ke yo kokoma soki nani po baya ko se positionner mais biso to kotele mais là parce que toyebi ke nanga ozata na mbongo ko somba ta munduki moko te po ba bien na yo to ba botola ki yo yango soki boza na ba intérêt personnel avec Félix bo ape na taille moko matama moko bo bunda bo beta na makofi boza taille moko ti je pense que beaucoup zape ba âge moko bo beaucoup tana soki wapi Félix pe na yoki aza makasi na ba coup de tête beaucoup tana ko bo bunda ala bitumba kalati yo siko ozo kende au moins o bunda na moninga na oyo pesa ki pouvoir oké kozwa ba engagement na ba tutsi okanisaki Congo eza ya yo soki ba toucher yo il faut que ndozwa minduki pona koya ko bomisa ba Congolais nanga oyebike bouti ko bomba batu na ka ba réfugié bouti ko beta bombe est-ce que na kati kuna mwana na yazaki na kati na centre wana tala ba nanga oyo hein un homme moins sérieux outé ko lakisa na ba élection waya mba benga yo oyebisa ki soki Félix a gagné ki ba élection siko bandi mboni hôtel mais na muta gagné ki ba élection muto aza légitime. Donc au monde ba intérêt na ba botole ba carré minière pas soki ya Christian Tshisekedi oye ko simbi la peuple minduki mais simbi la famille Tshisekedi minduki kende la limiter beta bango pourquoi nango zo sakana na batu boyo kanisi ke batu nso ba bololé o kanisi batu nso ba oya na sima na yo nanga to ko telemela o koma pe kinité na yo na Félix kombo na bino za départ vous devez dégager to lembi ko kende ko luka libération na solution pas ba Kagame. Est-ce que ba bisi bino Congo po ezwa solution il faut que ba toile kai pas Museveni na Kagame. Ouais moko pesa message sur le message. Tota na nzembo mususu ya oyo tokoti na vie sociale na bango pendant 25 ans bilan ya ba occupant na ba accompagnateur peuple zaïrois Félix Etienne Lolimbonde zaka bicarbonate otiaki tembe omoni lelo Uganda na Rwanda babotoli Bunagana mais jamais mabele na biso ekokende peuple soki morangie na ba promesse ya lokuta na makambo ya lokuta lelo tosuki wapi ba okipa makambo boyelaka peuple de binduki toluki misala tomoni te mawatu peuple zaïrois bofungola biso ngonga ekoki ngonga ebeti peuple bavandali miladie peuple bavandali banzube tokosuka wapi na lokuta ya batuti na baaccompagnateur Félix Tshilolo limbono ezaki bicarbonate Kanabe aridi polit Kanabe mwana ya Christophe Kanabe ozali Rwanda tutie oikitaka na parapluie olokoti pouvoir na nzela soi-disant boketo na intellectuel zokende baza na bayele baza na sagesse etene intelligence peuple lelo asufri na lokuta ya bapolitisien ya banokie makambo nelobaka na oyo nazoloba na oyo nazosala emonani polele baokipa barwande batuti bakamati Félix Tshilolo balobiki
azanga mayele azali na sagesse te na intelligence batieli biso moto afu batieli biso moto monsonge Félix Tilolo ozali liboma Félix Tilolo ozali illettré osuki wapi na bapromese na yo ebele ya bapromese opesaki peuple asili vi social amona te epai ya kanabe amona te 25 lelo ekoki lokuta ebele peuple bakolia lokuta na yo te Félix Tilolo ozali motali boma ozanga sagesse na intelligence tala ndenge oteki mboka na maboko Kagame opesi Kagame mabele opesi Museveni mabele peuple bokita na balabala tobengana Félix Tilolo limondo ezanga bicarbonate tala ndenge osuki peuple bovandeli milongi peuple bavandeli bazube peuple dino bandeko limbondo ezanga bicarbonate de Papa Tom bicarbonate de Telisa Limbondo bandeko mission na biso eza ya vérité bino bokontinue kobanga bato wana bondima baesclave oyebi komanda eso Papa Tom Marusi bainde kombeleke elengi ezali mawa surtout vie ya communauté na biso ya diaspora nayebi te su bato baza na Europe badiaspora baza na Europe baza basoudanais baghanéen batchadien namona nano te 687 pays dans le monde diaspora toute la première fois diaspora abandonné mabile diaspora azo sacrifié bandeko bato bakufaka diaspora tout en Europe ya Belgique ya France ya Allemagne ya Suisse na lemba na kutanga bakombo na lobaka diaspora Europe bopumbukaka na butu bwa bandoki komba peuple boye na libanda moto abimaki na cascade moto abimaki na injustice mboka ya ndenge wana paradis terrestre les berceaux de l'humanité mboka yoke pays du monde oyo ekokani na mboka na biso Zaïre bazo exterminer peuple nazotiela bino na bastati un aventurier tout fait un illettré vagabond bourrique yoke bagage intellectuel mutu moko mutu munene oka STK libumu 20 mètres a réussi qu'on manipule nos diaspora malédiction beaucoup subir grande humiliation bino tout na lobi o to azana complicité ya mboka na biso kende ya ba makile à 20 millions de mots malédiction kokotela ndako mutu nyonso bokomona bolamu te yango pe diaspora bozomona bolamu te bokenaka Congo yebisanga na pays ni komanda eso même Rwanda Uganda Burundi Brazzaville Angola pays nino diaspora kena mboka na alinga bima futi $50 55 mais diaspora zomona ngo normal ouais bon pas seulement ko futa diaspora kena zo na mboka na era kozonga soko fuya azata na centime lisusu te pourtant bazonga bazata na 1 centime te nyonso kuna passe eleki batiki nyonso comment diaspora pour na pays moko batonga aéroport banda kanambe baliaka bino $55 botikala ko greve te botunaka mpe ata mbongo yango eleka bino diaspora bolole boye namona nano te Papa Tom est-ce que ça normal et comme habitude tal moto na kekiri me avant de me na talo $55 na aéroport so la foot a combien de millions Turkish kitakawana SN kitakawana Air France kitakawana Air Ethiopia so qui 5 avions na semaine moso combien de diaspora ba kitaka ton papa ton père futaki
mais bango tu baza ba complicité diaspora zanga oxygène mais namona nanu te est ce que Sassou po abongisa mayamaya azwaki 55 dollars na diaspora Congo Brazzaville est ce que Lorenzo pona atonga deuxième aéroport ya Angola diaspora ya Angola mais peuple nini bolole boye tata nzambe diaspora bauta wapi diaspora nini bolole boye ndeko nanga obi lemju nakitira gare di midi wana nabeti bango kara bandeko no bakongole bakon namona nano na mokili te ndeko na ngai Maurice bandeko mbelekele bandeko na ngai tozoloba makambo oyo bozomona yango bavanti tozoyebisa bino bozozwa yango na bavanti Félix Etilola te kamboka bokonte na bato wani fe bandeko na ngai soki bobundisi bango te na bananga totelemeli bango te obi mondele abangaka pression ya peuple toi na poto yokosepele tobimi 100 000 na Union Européenne vendredi 100 000 mais ekochange makambo te ekochange makambo tokobengana ba Félix Etilola wana bino ntango batunaka mboka ezala libéré diaspora acontribue combien donc diaspora amoni ke akoma mpe paster basalele mosala ya ye kaka aye koteya komande so yebisano badiaspora yango bovandaka na poto yango kaka boye ya loyenge aza badiaspori bandeko na ngai Félix Etilola afike bakomba tufi molubo ya ide pesa monoko wala bakomba tufi ekomande so motobe moto azwa monoko tata na ye na moyebi azwa nyonso obike tete namona baescro na mokili ba Félix Etilola te pardon aleki ata rue de finesse tino bina bazo babe yoka bakinoa we Fati Beto oh mazokosa nabe kadi mase bato nde mosala te bale badiaspora la rotu bakereki basa propagande bale bango 5 000 waya mona eso yoka nanu waya mona eso bolekisi bolingi komba esila te biso toke bobima apostilaki mpe balanda ye 33 minutes ntango bakekini bazoki botebela Fati futa en tout cas bandeko na ngai topasse bon dimanche na komanda eso fallait ka toloka boye po tokoka kosolola na bino en tout cas merci beaucoup tokolemba bino te on est ensemble biso toza général Bom Mabata merci beaucoup petit Moïse Boketu Longombolo mbote na ngwana po tozangisa mbote te Marusi bainde kombo elekelengi mabende ya tout refaire na valeur mbote na ngwana honorable Alembo ya mama Magimbo yo mbote na ngwana président Wani Maimona na Liège mbote na ngwana Izala Bombe Bolebe mbote na ngwana topesi mbote na mama Lidi demi général Bom Mabata topesi mbote topesi mbote na Maserati mama Kipa Vita mbote na ngwana la femme est forte mama Mireille Landu mbote na ngwana Sandra Mudimbi fondation mbote na ngwana ya Brigitte mama Mungala topesi mbote mama Vero Kelani mbote na ngwana mama na biso ebale azai na les États-Unis d'Amérique mama la joie na Madrid mbote na ngwana mama Ndingari ya ngwana mama de Boulonné TV mbote na ngwana komanda eso ya mama Eunice Banz
maman aboti Junior Ekanji Photocopie papa. photocopie papa la bango mais azwi kanto tout Oya. Maman Eunice merci hein ndenge opesi biso mwana mobali c'est comme ça maman nzambe apesa yo ebele abatela yo bandeko na biso bolekaka na lo c'est pas Maman Eunice nyonso eyali taba ngulu soso madesu nga kunaka sa oyela ngai saki ya madesu Oyebisa te. oya nango ata mardi ava tokende émission na biso donc Maman Eunice merci bandeko boza na France bokolekaka na lost na magasin ya komanda eso na Maman Eunice osomba biloko tu eza kuna na batoire kuta eza cher tu eza kuna olingi lokola ngulu olingi tilapia olingi malangwa olingi nyonso eza kuna Edi Bolombo merci beaucoup papa Tomi wayamba papa Tomi merci beaucoup tozelaka bamai ezomonana te bo mai ya réside ezomonana te papa Tomi merci na bayi nyonso bolandi biso tolinga bino mingi tokutana bino ka lendi oyo balandi biso na Facebook akomanda eso bozwa video bokotisa yango na basite nyonso tolobi makambo ya mai kalambai tolobi congolais etaki bokozwa mayele te bafo diana bakosisa bino bose prépare ke baboma bino nyonso ka ndenge Félix na bambemba Jean-Pierre Mbemba ngo mpe nokaki te depuis akoma ministre ya bawewa Ana mort.